Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure où vous avez un biso, Nakati ya Tindika Télévision. Merci pour la fidélité, vous allez toujours s'abonner, partager, liker, consommer ma vidéo comme d'habitude. Ça va biso format qui toko. On continue à pour la biso toujours là pour la bino. Bande ko balandi le to zalina mwana mboka fils mukoko oboyebi o na déjà na betandomike na bino le to zalina to meka ko solana so ba question zali vraiment plus il y a actualité politique ya mboka la biso o boko découvrir en directement na kopesa mbote mwana mboka mbote mama journaliste Tindika na ne sengoma ya ko répondre na ba question na yo sango nini mwana mboka basango ya UDPS bozali ko évoluer ndenge ni parce que ceux qui to beti masolo ya UDPS totalement mukie par rapport à ce que ndenge ezali koloba ma UDPS ezali ko kokateti siko pouvoir ngo to éviter bowelela kiango mais eloko moko te sala non pouvoir d'abord koloba peuple nda pesa biso pouvoir tozana o babengi court mandat pouvoir ngo o tozwaki le peuple ne nous avait pas donné. Oh, il y a là le pouvoir me piéger. Dans quel sens Kabila savait qu'il part à piéger la majorité. Mais il a piégé pour nous. Non, ça s'est fait même dans la France. Quelqu'un sorti président, mais il n'a pas la majorité. C'est pour ça que nous avons une coalition. Mais la coalition, on a haut et fort, mais jusqu'à ce qu'à un certain moment, le président de la République a eu une décision comme un chef, à mettre qui fait la coalition, à qui base naïe. Donc il est à mettre fin la coalition et pour ça que la majorité est changée, toute majorité, et là il y a une union sacrée. Donc pouvoir que il y a des réalisations oyo salama batulem su baolinga bakanisaki samara na niveau ya Kini mais Congo ezaki chassa te par-ci par-là tout était chaotique nyonso ezalaki chaos mais na ba réalisation oyo salama ezali babesa ba prix ya ba avion tokei baisse ya passeport oyo baescoka batu pendant beaucoup d'années. Côté passeport apparemment ils ont vraiment pris, ils ont vraiment respecté parce que la place ils ont augmenté son pays. Passeport était camarade dans le ministère des Affaires étrangères. Vous comprenez? Donc à côté wana lit otozo kende pour na baisse ya prix ya ba biloko ba produits de consommation mais bato mitema mabe ya fake bazo continuer ko résister. On a profité de cette occasion que bientôt dans la rentrée politique on a sali, il y aura des manifestations vis-à-vis des opérateurs économiques mal intentionnés au balingi peuple a toujours à manger biloko à luxe. Donc il y aura des manifestations. Donc kolobage tozo kokate tozi méthode mesure sanitaire il y a état de siège malgré la tuerie parce que guerre ya est et la guerre au babengi ya ba minéraux et ça sous guerre au babengi classique c'est du terrorisme mais ça peut combattre l'état de siège jusqu'à ce moment et ça combattu par qui par batu oyo bazwa moi basaki ya coltan papa mbosa belela bango na assemblée te ba député batika osana na ba infiltré donc et ça combattu na batu oyo ozo comprendre batu oyo ndenge bazawana eza kombati na batu oyo batu oyo batiraka b'intérêt na bango kuna ozo comprendre mais nous sommes en train de faire des propositions à président ata la top 10 ya ba armée neti ba armée et Algérie ba armée Égypte Bangola na cadre de combattre c'est du terrorisme ADF nous ce sont des terroristes basés liés à Al-Qaïda donc c'est du terrorisme mais nous finirons par vaincre cette guerre et la paix reviendra à l'est mais la paix si peu ba condoléances na bato ba kufaki na Ituri donc on a partagé na bango douleur.
Mais moi, en tout le monde qui peut président Kagame par rapport à l'état de siège et puis là, par rapport à éruption volcanière et cela mène en Ngambu ya Est kuna, mais tout le monde qui président Kagame a un qui soutient et que bas na chef de l'État pour que bas il a construire ma maison moderne kuna na Ngambu ya Est intervention dans les années. Te yenda yaki na cadeau na empoisonné. Nazo yebise Paul Kagame comment le peuple congolais zobate mutu yo pesa douleur oya otongole ndaku wana ezane tikoya koseka biso zwa bandako wana tongela bautu okomba zwa bandako wana bomba mbongo wana oyo yo zwa na Congo po toyebi oyo ozalaki na te lelo koma na bakoltane yango nde naoloba na ye boye eza nde bakongolais misusu lokola baye na cope mo epa Kagame ayebi ke ya korekrite bamaso akozwa pourcentage bazolinga balekisango babiloko abongo normalement ekoloba makutu te ozo comprendre babiloko abongo ekoki ezopesa peuple congolais douleur nga na boya mokonzi ya mboka mpe aboyine yango toboyi na biso tondimi tozala na biso ba sans abri mais yo tondimi yango koyela biso cadeau empoisonné te moto asakata o machette aya kotongela ndako akotielo mpe bombe akotielo mpe 1 kilo poison oyo barespiraka mpo tobona biso donc le problème eza oyo nakoloba par rapport donc relation na Rwanda botiaka yango na sous réserve etiaka biso mal à l'aise po tomona bango bayaka balinga bayiba to bakata une partie ya mboka na biso mais kosangana na bango donc eza sous malamu te makambo ya balkanisation eza ndoto oyo bazalaka nango epa barube wa éternel ministre ya décentralisation oyo tolongola mpe tosupprima depuis tolongola rube wa ozo comprendre bato ebeye baloba nini tosali te meloni tosala deja ti tolongola rube wa ti lelo minyembo eyala su na actualité te donc mambo ebele oyo tosali ozo comprendre yango wana donc ezalaka baplanification na bango esi eshua mwana mboka tolobela makambo etali constitution oyo ezali toujours oyo ezali constitution ya régime passé bandeko mosusu bazoloba constitution na lokola no ezali changer te yango wana ezali koempêche ete les sénateurs avi Joseph Kabila na Matata Ponyo bakoma baintouchable na mboka oyo intervention na oyo ezali non le problème eza baverrouillaki constitution mpo base protéger na cadre équipe na bango ya badétourneur ya bavoleur mais constitution na ekozala revisiter parce que ezala constitution mo ya babelligérant na Sun City il faut basala la constitution oyo mutu so asali infraction aleka devant la cour c'est-à-dire eza te boprotéger Kabila mo boye oyo lelo na makambo hold up déjà batangi nkombo na ye na coopération mo ya frappe mais zamba liboso te ba mesana dia kotanga ba kombo na ba plainte yaka ti siko to mona après élection te yango peuple congolais to bandeko msuba lo bazali protéger na constitution kasi yango nde constitution eza revisiter ekozala revisiter na minute onde eza boye kokanisa te ke soko osali infraction boye même oza ya kokufa bakokondane yo même oweyi bakondanaka ye donc makambo tu Kabila asali koyiba bambongo neti ba 138 millions. À suivre vraiment la banque centrale, 46 millions. C'est-à-dire, dollars et matanango. Après ça, on a la banque Moro Soki, BGF Bank. Après ça, on a la banque Moro. Après vraiment, on a chez Camine, à 15 millions. Après ça, on a la banque Apo, après ça, la société à moi, ciné Mama Kingakati, Olive Willem. Kuna société en commun égal. Aye, à quel soit 1 300 000 pour Yasseni, Bambon à Monisco. Donc, côté Kabila Zui Bambon, a créé la société, on va si du Will, Babilo Komo, égal côté yo, bon, outil dans l'État, côté de Konemo Selemani, après ces 6 millions, à son banda kuna ba Washington, plus de 17 immeubles. Donc, il va dire qu'on a tout. Les ambons, mais comme fort. Les politiciens, troisième âge, il va Sadari mal éduqué. Azo le capé. Tala Sadari va mal éduqué. Il ne peut pas nous intimider. À part, il ne peut pas nous intimider. Babilo quoi, le bail, le col à côté les mappés. Vous comprenez? Donc, le col à côté les mappés.
azoleka pe na TV aloba ke ndenge Sadari quelqu'un qui passe aloba so ba fini mama no yo pe finga mutu mo mal éduqué batu mo ba élevé bana na bango na mbongo akimoyibi batu mo basi na bango balata bolande na mbongo na biso ba congolais batu mo bana na bango basala ba 5 places biso musala ba pesa biso bana mibale eza Paris foot musala batu mo boy bana na bango basala ba 5 places babiso musala ba pesa biso eza Paris foot bana basi bakoma na coupe mo mibali 5 o babenga ngo shida ezala ba Sadari ba opposant lelo ya 3e âge ba yo pesa biso ba leso mais nazoloba no boy nazo mettre en garde concert na bino mo soki Barbara Nzimbi ezate so koma makangu ya Zoé Kabila oleka na TV bandoloba ke ba preuve ezate makambo wana yo communicatrice ya Kabila Kabila kokima na faut pas kuta obosa mwana mobali wa impoli yo ndongo za wana yo Barbara Nzimbi yeba kende omoni ba choko bochaka ozoleko ya oloba ba n'importe quoi kokote la Kabila Kabila kocha na sakilera okim boye baka makamsu boloba ngo na balabala te to mukomsu to kozwaka ba image na bino to teli bino na TV to biyo kama makambo lobaki okowanga no kolobeza ili pasa nayo donc yango nde nazo mettre des en garde na babiloba loboloba na radio mo ya place awa mais bo sangani ya FCC na la muka ndenge basili ko sangana to moni dia papa Kadima aza déjà basala dia réviser reprise ici musala bandaki mais to moni bango bazo tika te bazo loba toujours ba ko marcher jusqu'à ce que ba ko éviter on a éviter des politisations à CENI intervention dans les années to éviter ba marche en eza dans les villes to ba marche en ya bango eza ba marche mo sans objet de politisation ya CENI CENI na bango balingi CENI comme la 2023. Oh, to si to arrêter budget. To ça ya ba ligne budgétaire ya ba élection. Babanda koloba ke biso to lingi ba élection te. Ozo comprendre? Kadima na biso te mto bimisi e. To ebisi bango basala consensus. Na consensus to lobby majorité est remportée. Madame na oyebiso loko mobo. Qu'est-ce que la démocratie? Une autre définition de démocratie zanine. C'est la loi de la majorité, protection de la minorité. Même yo soko boya qui sont une majorité baponi, c'est que yo pe il faut Hollanda voir la majorité. Ambongo wana na sole. Sole aleka na radio mo alobi bango baza ba républicain bako ndima voix ya nini. Lelo bakomi koboya Kadima po aza muluba. Kadima est-ce que baluba nyoso baza bande kwa Félix? To baza o babengi ba pro balinga ka Fati. Tomona bachala mwana tomona ba mibala achala mwana balube belé ba combattant même Tshisekedi le père bazo marche sitting na ba salaki liboso CENI coup de chapeau na général Kassongo d'abord pour asali musala bien manifestation à la qui gérer sans gaz 0 mort na minute nazo yebisa bango boye bozo ke na CENI bo ke ndolobela ram ngape na obo ya ram mais na ko kendo poser problème ana na CENI te po CENI eza makambo apete nchiki te ngape na zobo ya ram ozo comprendre mais bango ba ke ba bike non na ram na CENI au moins na te ke ye mo mitu na bango ça bien donc marche na bango eza vraiment eza sans objet ba ke lisusu CENI eza zone mo inviolable biso to perda combattant na biso mo Serge Lukusa liboso CENI ozo comprendre baké kuna na idée ba créer ba dégâts pour ba accuser pouvoir na biso to gérer bango pe bien bazongi ndako bazo ke na CENI po ba loba makambo ya guerre est ministère intérieur ya la na CENI ba biloko bazoloba omoni nde ba loba ba ko bando bima ouais ça na bango na nzela mais problème eza siko ba ba ke biso toza ba seigneur de la mukolo msuba obima ba opposant 3e âge biso to bimi omona bango te muko basala marche mai était kama makasi c'est normal batamboli mingi batoki fo amena mai te batambola te seconde eza boye basala la plus courte marche mais bazoluka kaka baluka ba problème na ndenge na kindokyo bake kobalana Fayulu ake kobalana na Kabila na sens na kobete lusomo oyebi Fayulu ndenge aza boye il a toujours été pour les mal.
Fayulu azwa voix na emo na assemblée provinciale ya Kinshasa. Atiela Kimbuta. Kimbuta ya amemela biso ba fulu ebele. Lelo to lobo. Gentini Ngobila komi komona pasi po asala kini bopeto. Complice ya ba fulu eza Fayulu na Kimbuta. Lelo lisusu tokende pai. Fayulu Tshisekedi apekisa bango bakota po bafrene makambo na nini. Fayulu akenda kokota atosa Tshisekedi te. Enfant rebelle. Lelo Fayulu akosangana na Kabila po na ranking. Mais souci na ba Kabila na bata catholique pe basangani bango. Na basango baza. Balukeli chef de l'état Na basango baza état civil marié ba père de 3 enfants ba bomba ba na Italie. Oh. Basango Lumumba lobanga na bango ke les prêtres ont laissé l'évangile pour faire la politique. On n'acceptera pas ça. Depuis 1960. Ambongo lelo, bazolo bake, ambongo abosani ke régime Kabila eboma aussi na kati église. Ambongo akomi le secrétaire national ya la Muka, chargé de la diplomatie kokende kotonga biso pa basasu. Basangani bango nyonso. Yango nde toloba mukobo okutana biso na nzela. Shada Rozana mbangu okima. Nemi osokima mbangu wapi. Poto kotika bino te bokwesa république. Yango ndo mona ba maximum sans objet, il y a une bande de tribalistes, ya mbongo azo combattre gratuité. Gratuité donc gratuité to tient 9 milliards pour la formation ya ba enseignants. Dans le cadre, il y a fonds de promotion et formation des enseignants. Tozo Bunda, to père de quota maternel et secondaire, ma ben de zéro, Tozo Bunda. Gratuité est constitutionnelle. Ça fait 18 ans que ça a été, mais biso quand même tosé. Il y a Salango. Félicitons d'abord Félix Tshisekedi pour la actuelle. Moi, mboka tozomona ba détournement ezali toujours ko continuer ko sala na mboka na biso pe ba détournement ezalaka ba milliards ezalaka ba mbongo moko élevé to ebite budget ya mboka na biso pe tomoni basili ko bimisa yango déjà pour la 2023 du côté détournement na du côté budget ya mboka na biso intervention na vraiment ezali. Ouais ba détournement za mafia ezali pour na ba détournement yango ndo moni ke procureur mato ino kufati Kabila a détourné procureur, il faut convoquer pour les bas. Convoquer pas à protéger ton rôle. Yango ne ba député pe jamais bon votera magampo na intérêt na bino. Pona mamba bidja mboka. 10 milliards c'est bon na chiffre. Mais bo sali yango mabe, bo kabole yango mabe. Oh. Bo kabole yango vraiment mabe makasi. Bazumbongo ebele ba tie côté na bango ba institution. C'est-à-dire Parlement, président, Sénat, Bani, Nabango. Quota peuple à manger social. Vous comprenez? Côté peuple à manger social. Bache mouke, sécurité, bache mouke, koto bache mouke. Vous comprenez? Et ça normal, et ça budget moboé. On a soutenir Jean-Marc Kabound. L'air à l'objet, ça la baisse, il y a train de vie à l'institution. Nazo soutenir à l'objet, diviser salaire, n'a pas parlé, babo imiter ma mabi. Vous comprenez? Nazo soutenir tout le monde na ba bengi ba Burkina Faso. Thomas Sankara, so ministre na soda moko na voiture Peugeot. Ah ezala ba jeep, na go memo quelque part place ba député ba créer marché ya hotel ka ba jeep na ba 40 000. Ba jeep na ba pesa bango. Ole ba somba ta ba ambulance ba jeep po ba yaki na ngo wana. Oh. Vous comprenez? Yango nde nazo loba na batu boy. Budget wana na chiffre et l'équipe a budget nyonso eleka. Mais ezana vraiment na qui peuple d'abord te na kati. Ba rectifier yango. C'est faisable, ba rectifier yango. Oh. Mais tout le monde peut honorable Jean-Marc Kabunda sila ki kosenga na ba député ke ba réduire ba salaire na bango pour que baboyi mitema mabe balingi mutambongo koma de plus en plus mutambongo biso to koma de plus en plus babola. Baboyi mitema mabe. Mais ça combat auto bandi toko longa yango kaka. Oh, donc on finir par accepter. Ils vont finir par accepter parce que nous allons makambo ebele kalate po to komo ke na suka makambo ebele za le mercredi 1er décembre oyo nazo organiser maman na marche citoyenne
marche citoyenne yango ezali marche moko mpona kosoutenir oyo babengi exploitation frauduleuse et mpona kocombattre oyo babengi kosoutenir mesure oyo président azwi ya interdiction ya fraude na baminere na biso marche wana ekobanda donc marche eza kosoutenir décision ya président oyo ya interdire exploitation illicite ya baminere. Nasalaki point de presse oyo boyaki na point de presse yango nalobelaki ke mafia eza na niveau ya Lualaba kuna na mama oyo babengi Fifi Masuka bazobimisa bakamion ya baminere na butu. Ozo comprendre nalobaki ya bamafia eza kuna le nalobi bato baloba oyo président yoki na 29e conseil des ministres bavandeli yango kovandela bavandeli yango président alobi ya loba apamba te bokanga na makambo wana bamini wana yango nde nazosalisa marche ebanda na ministère ya mine ekosuka na inspection générale ya finance mpona kosoutenir banquête mpo a partir ya baminere nde tozwa mbongo wana 10 milliards ekouta lola te. Ozo comprendre yango nde naosala yango na sansu wana kala te. Merci mon ambo 80 moko na suka émission na biso tokoluka tozwa mot de la fin et puis numéro no pour que to chiter na émission na biso. Ouais numéro nanga eza plus 243 85 084 65 55 plus 243 85 084 65 55 na oyebisa na batu ke bayeba ke na minute oyo eloko bafayulu bakomo luka eza po basala gouvernement de combine c'est-à-dire gouvernement oh bon lokolo eza bongo tovanda boya bokota gouvernement po bapusa biso tokende na glissement ya élection ozo comprendre balingi nde gouvernement banégociation yango nde baosala desordre Chadari ndengo zana uniforme olati opposant ezo simba nango yote nabino bane yo nemi oya oloba na batuke Kabila héritage neto Kabila yaka nani tozwa photo na ya kala to cha Kabila yaka nani ayaka na butit nanga munna salite na leke na display toyebi Kabila ndenga yaka na mboko yozo ya olo Kabila yaka na nini tala bino ba papa mobimba boteka kibuya ya na bino pa mwana moko boye likoloka pa simbi munduki ba pere bozela muko Kabila kokende to revendisa bokende passion anticipée na politique nde bokoleba bien. Merci mon amour, vraiment la souka émission la biso. Merci fidèle à Internet d'être branché vraiment. La Tindika télévision. Merci na boss nanga na kombo ya papi Kelly. Na rifin qui sombe na boss na toujours té. Maman Jelinda ya babi, maman Jelinda ya KMB futur député na 2023 la boss na société. Mon vieux Luka Lucas à Jésus na kati à Londres, na boss na papa Damas Balabu na kati à Londres. Quant à moi vraiment merci na Biyumbuyi et puis merci na Mike Luzaya de ndenge bazala toujours wana pona ko kosala la biso ba image ya kitoko quand on vraiment tout le monde est vraiment l'emballasima. Ciao ciao. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il est long, et Zaliko ça la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est créé Elton Store et Zalika Kamoko, le sérieux, accueil, na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit na ye, où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon climat bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo où ya poso ya maman mwasi kitoko poso ya mwasi penza bazali kolula poso ya mwasi mobala kotala ya lemba te poso soko tamboli masanga sima eh oui
yango nde baproduit ezotekama na kati ya Eden Store. Na baproduit alimentaire oyo ya Eden Store yango nde secret ya cuisine ya mama congolaise. Ah oui, nyonso kosepelisa mobali na yo ezali pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza oyo kobonga pona cuisine na yo ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes, olingi mobali na asisa biloko nyonso otielaka ye na mesa. Secret ezali kaka moko. Eden Store.